siko ba mari de nuit ba bala kande corps wana ko tangu mutu akomi ko sala rapport sexuel ce qui déjà esprit ne bali corps astral na ye butu nyonso akomi esclave ya rapport sexuel moi nyonso akomi esclave ya rapport sexuel parce que pendant que ça la rapport sexuel na esprit na démon donc physiquement comme ça et continue na kata masturbation au moni mutu akoti na kata douche mwana mobali azobeta na douche pendant 2 heures du temps sala nini na kata douche na ebité so azo sokola nini parce que mobali kutu moi si kutu bon moi si on peut comprendre moi si akoya na talaka basi fa sokola penda bien akota na douche ata moi 40 minutes mais mobali akoti na douche 2 heures du temps et puis so akoti bongo yo ka soins à la soute surtout so yo ki ka zo sokola ki maye zo lela so ka maye sili yeba ke fete bandi et loko mon côté oyo ba femme de lui na ba sirène na ba mami wata ba linga lokola superbe pour na kata superbe ezaka na force vitale ba on ba na posa nango bandeko oyo o ba sala masturbation continuer ko sala ngo sala constat so sali masturbation boaki na mabele ou bien boaki na ciment au beti 2 minutes ou bien 3 minutes oyo ko tala ciment so no mona ngote même na carreau même na douche au mona ngote moto mais ba pangu si on béni ba yaka pena ba sala apparition ba joango yango moni bandeko nyonso ba kota na masturbation tala vie na bango po ba simba mbongo za capable po ba prospérer za capable po ba avancer za capable masturbation est appauvri mutu même mutu na pauvreté pourquoi mutu na pauvreté parce que dès que yo boka déjà semence ba démon wana bazwaka semence wana bakena na monde stataris ba sangisa wana au ville ba sirène et créer ba zombie ela ba musu bana ba bana na bango mais bana na ba zombie ba vandi na se amai à partir ya règle na yo akoki ko bele la bana nonyo so bota na vie yango mona nga basi mususu moni accompagner te règle comment ko sauter règle comment difficile au mona ako régler 2 jours soit à régler 1 jour ou bien abeti 3 mois 4 mois règle bimate donc automatiquement bana na yo nyonso ba contrôler bango et jusqu'à ce que ba kangyo pe règle et ça na basi mususu ba olanda ngande bazana donc accompagner na vite alongola ne pe bazemite mais règle kangama na vie so talibé eza ba linge ba kaka papa monde ténèbres eza buzoba bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir Chebiso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozale belé, beaucoup l'émission na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité, bosala rabiso na Chebiso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Na pesi mbote na Jonathan Mukadi pour na réalisation kitoko. Merci bongo na Lidi Mukadi, molonga inanga. Na pesi ba na mbote. Na pesi maman Daniela Mbote depuis Londres. Na pesi mbote na maman Liliane, papa Gaston. Merci na nyonso boko sala nzamba pambola bino. Merci na bafan nyonso oyo bazo continuer ko s'abonner na chaîne Nabino Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir. Yako yamela bino prophète Ezekiel. Le lot tolobela nini, tolobela bongo, maetali, mibali oyo balinga ko misepelisa. Yo mobali boya na yo basi, au préféra obeta no modi. Yo mwasi mobali azwara na nzela ya sima na nus. À travers cette émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Mbote papa chic, mbote na balandinyo sa Chebiso, zambalo la pambola bino. Merci pour la invitation au Bosali biso. Motonanzambe kamabiso na prière, tout à la mosinde émission lelo. Zambé to pambolio, to pesio merci, au permettre toute la muka, au permettre tout les capeto te abana na yo. Tika maluba oyo, evanda na mitema na bango, elongo la motema libanga pe kango la bango, to sambeli na kombo na Yesu. Amen. Amen. Moto Lanzambe, lelo tomoni mibali mingi baboya na bango basi. Bakoma plus côté la pornographique, yemo rota la bête ata 4 coups. Kubwa kaisi ko sale malamu mingi. Conséquence nango ezali nini? Pe molimo nini ekota ka bango po bakoma na niveau ya ko komisepelisa bango moko. D'abord de 1 ezali esprit moko lelo ezoko sala rage na mokili. Très bien. Ozomona parce que na yambi ba ka ebele
ya bandeko ebele okeno baza pe ba marié Voilà. oboni mobali aza marié mais azo misepelisa azo sala masturbation. Très bien. Ndeko moko abisinga ke prophète nde naza boye naza na mwasi na ndako mama bana penda azape na kati ya ndako mais natikaka esprit ya masturbation te. Donc esprit ya masturbation evandi mingi na kati nanga. Na sali nyonso na bondeli na koti ba prière na gêner mais esprit wane continue na kati nanga. Ndeko mo pe mso benganga bisinga prophète na beti na masturbation pendant 20 ans. Oh là là. Pendant 20 ans na sala masturbation pe na copine nanga. Donc abala nanu te mais asali durée o azalaki na âge wana tango ayebaki nanu ba benga âge adolescence tinenga komi majeur azo remarquer que esprit wana ya masturbation zo continue na kati na ye et puis ye moko alobi ke na sali na ko sala repentance comment et simbate. Donc la première des choses, bato alolenge bongo et sengeli ba yeba que non, il y a des choses parce que la masturbation avant d'abord elle se manifester et pas mutu. Et comme un petit chéri, et comme un péché chéri on a koloba, li sumu moko boya bolingo. O mutakanga manango. Je vous apprends même que il y a même des pasteurs. Oyo basala ka masturbation. Donc il y a des pasteurs oh bah ça la masturbation monique un pasteur un prophète un évangéliste azo ça la masturbation basali. Donc au monique non mutu vraiment a commis na moment moko boye yé moko azo comprendre té. Donc azo bi sepelisa a sali tous les moyens pour alonga na kati ya loge en masturbation azo kokate. La première des choses ezali na degré spirituel. Mutu tangu abanda ba kotala ba film pornographique. Mutabani kotala ba film pornographique obandi koyeba kotala ba film oyo bazolo belasire les relations sexuelles les rapports sexuels tango zotala yango eloko ni ekosala ma esprit ebatami derrière chaque film parce que chaque film il y a un esprit ebatami na kati ya film ozotala wana esprit wana directement ekoluka kokota contact na esprit na yo parce que singeli batu ba yeba ke Bible zoloba celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec lui. Donc cela veut dire que tango mutu a aimé déjà eloko automatiquement esprit est derrière la chose et comme un avec ton esprit. Donc tant mutatali film pornographique a aimé yango automatiquement esprit o batami derrière ce film plutôt et ko posséder mutu. Et puis esprit on est dans la esprit à Lilith. Lilith azali deuxième femme il y a Lucifer parce que Lucifer faut pas baquer ana deux femmes. C'est un esprit bien sûr mais il se métamorphose. Il peut devenir un être, il peut devenir un esprit. Lucifer na Satan baza moto moko to baza batumi bale bakeseni. Lucifer na Satan ce sont des deux fonctions différentes parce que Satan, Lucifer, diable, sorcier, on a ba attribution mais il a son nom. OK. Comme on a ezali. Donc tant sikoyo mutu abandi ko aimer film pornographique automatiquement démon wana Lilith akofongola aura ya mutu eza nini ezali karakaso ebatela ka bénédiction ya mutu et puis la ka protégé par un mot de passe mutu nyoso akana mot de passe ndenge batu na mokili bataka na téléphone na kata téléphone eza na ba données ne ya bien azuit ba données a verrouiller ngo na mot de passe c'est la même chose avec l'homme dès que directement au aimer film wana mot de passe ne kozala visible tant comme visible donc cela veut dire et perdre un peu contrôle. Automatiquement esprit wana ya Lilith ou azali maman ya ba femme de nuit maman ya ba mari de nuit et kotio na nzoto so kotio na nzoto automatiquement et bandi sikoyo ko utiliser corps astral parce que mari de nuit abimana corps oti. OK. Mari de nuit abimana corps astral parce que tant bébé moko bébé prophète bébé pasteur moko yo corps astral c'est que zali mo ya bandoki c'est prophète azandoki. Pour les mots astral cela veut dire les mots astral ngeloba oignon ces ali transparent c'est ça ba benga astral. Okay. Donc c'est transparent parce que astral mutu na corps astral akokota na mir akokota na mabele akodusula na mutu kake na yi parce que ça corps moko transparent. Sikoyo ba mari de nuit ba bala kande corps wana ko tangu mutu akomi ko sala rapport sexuel ce qui déjà esprit ne bali corps astral na ye butu nyonso akomi esclave ya rapport sexuel mo nyonso akomi esclave ya rapport sexuel parce que pendant que ça la rapport sexuel na esprit na démon donc physiquement comme ça et kotinde na kata masturbation omoni mutu akoti na kata douche mwana mobali azobeta na douche pendant 2 heures du temps
Ah, ça la nini na kata. Na ebité so azo sokola nini. Parce que mobali kutu, moi si kutu bon, moi si on peut comprendre. Moi si ako ya na talaka basi fa sokola penda bien. Ako ta na douche ata moi 40 minutes. Mais mobali akuti na douche 2 heures de temps. Et puis so akoti bongo yo ka soins à la soute. Surtout so yo ki ka zo sokolo ki maye zo lela, so ka maye sili. Yeba ke fete bandi. So check caméra cachée. Et comme maman a film pornographique. Parce que Kuna, azo bina, va et vient. Azo beta dans les vides. Donc, azo beta 3-4 coups, na 4 douche. Donc, ça veut dire il est en train de faire rapport sexuel avec l'esprit Lilith. Donc, à Bali esprit wana. Parce que ba esprit wana ba na posa il y a force vitale ya mutu. Force vitale ya mutu nde et va na sperme ya mutu. Yango moni lelo mibali lelo ba komi insatisfait donc ako simba sou moi cité parce que trop de masturbation et ko sala ke o kokasu ko simba moi cité o komi na prostate, o komi na ba maladie belé et jusqu'à ce que ekomema yo na kati ya homosexualité. O bani ko linga ko sala rapport sexuel na baninga no mibali. Donc c'est à ce point là. Mais si quoi yo basalaka yango basalaka mingi conséquences ezali ni pe etumbo ezali nini o eza réservé pour na bato wana soto zongi na Bible to mona bana ya Jacob parmi bana Jacob ezali na mwana mo bano benga Ribem bapesa ki mwasi afin que a continuer descendance ya ndeko na ye ya mobali wa kufaki mais to mona ki mwana wana ya mobali abaner so azo sala rapport azo zo semence azo boka na mabele azo sala rapport azo za semence azo boka mabele po aboya ko continuer génération ya mwana wana donc ya ndeko na ya mobali donc cela veut dire quoi tant mutu azo sala rapport sexuel azo se masturber automatiquement semence fait quoi na mabele yango na ngina pesa bandeko balanda biso test ndengo za wana bandeko basala masturbation bo sala constat po banso bazaka so abwaki esili akenaye sala ka constat sala masturbation zwa semence wana bwaka même na toilette même na parfum même na mabele et ça pas même 5 minutes super me ko limwa et ka okaraté limwa ka po ezana eloko moko te oyo ba femme de lui na ba sirène na ba mami wata balinga lokola superbe pour la carte superbe mais na force vitale ba on baza na posa nango bandeko yo o ba sala masturbation continuer ko sala ngo sala constat so sali masturbation boaki na mabele ou bien boaki na ciment au beti 2 minutes ou 3 minutes yo ko tala semence on mona ngote même na carreau même na douche au mona ngote yo mais ba pangu si on beni ba yaka pena ba sala apparition ba joango bande konyoso mibalo bas oyo basala ba masturbation ba semence na bango yango sala ke bana ya Lilith bana ya Naïma ba vivre parce qu'il y a des esprits au ba jera masturbation Naïma na Lilith mais na kata toilette na loba kombo na ba love scory ba Gege et puis ba Jacqueline mais ba o ba jera yango o bazalo ko ba titulaire ba maîtresse ils a des esprits ba des esprits à Satan le diable Lucifer. Donc bandeko yo bazana kati ya masturbation ba ke ba bota bana ba bota ba zombie o ba vivaka. C'est la raison pour laquelle ozomona mobali azokoka ko satisfaire moi cité parce que impuissance sexuelle et koti ata meli kisa bamsu ba ye ote kisite les abo pikika beaucoup banzoto sala zéro ata meliango azokoka te hémorroïde si la raté bino yoka pe hémorroïde o mela ba kisi. Donc bakisi nyonso mokili ba yeba yo na hémorroïde o mela bakisi ya kobaka ya kotongola ya kopakola tout mais ici la raté pourquoi ici la raté parce que na kati ya butu o sala ka musala et ça na mutu moko boye na sala délivrance yeso alai na buta la muki be pantole baby alai na buta la ata lotité mais ayo kaka pantole baby accompagner raté donc aba pese déjà moi si na butu esprit wana yaka déjà ekushaka naye donc masturbation et ça eloko e fongole ba porte belé na ba via batu et sengeli sou batu ba yeba ndena uti koloba mutanda na mot de passe o batela ka bénédiction ezaka na kati ya aura o to benga Caracas ezalaka visible soki mutu afongoli omoni mutu ya mutu mutu a mutu ndengo mona kabuyi mutu a mutu ezali porte ya bantre ya ba esprit porte ya bantre ya ba esprit une fois yo penser eloko penser na yo wana ekomaka matériel. Même rapport sexuel est bandana mutu. Ce qui moi ça telemi wana ata ozana makanisi wana te ata salinyo so simbote. Mais une fois qu'on pense au yoki réaction. C'est la même chose avec les esprits. Tant où yo penser sur filmer, au talibé filmer,
oyoki makanisi wana yeyo porte wana efungwami code na yo eprotejaka yo eza affiché na code no wana bazomona nyonso yo ozala na vie dans 10 ans na yo dans 20 ans na yo dans 30 ans na yo nyonso bamoni yango moni bandeko nyonso bakota na masturbation tala vie na bango po basimba mbongo ezalaka pasi po baprospérer ezalaka pasi po baavancer ezalaka pasi. Masturbation est appauvri mutu mema mutu na pauvreté. Pourquoi mema mutu na pauvreté? Parce que dès que yo bwaka déjà semence ba démon wana bazwaka semence wana bakena na monde stataris basangisa wana ovile ya basirene et créer ba zombie yana batu musu bana bana na bango mais bana na ba zombie bavandi na se amai. Mais moto ntambe moto na musu ezali kasi oyo aza na mwasi na ndako. Par exemple leti ngai na exemple ya marié moko basali o basali feti après ko sala feti to boire na kati ya molonga na biso et arrivera pe akina ro chocolat et bi marape kaka. Bon, si par exemple net isoki osali bongo et bimi wana pe ba roya kozwango to pe ndenge uti dana nzota mwasi na yo eza susu na utilité te. Nzambe tango asala kinzota mwasi, Dieu a bien modélé le corps de la femme. Très bien. Un coup est dans la 1 million de zoïdes, spermatozoïdes. Donc zoïdes est dans la 1 million. Tant que bimi, moko kande a kotaka. So ba kotimi balé, c'est que baba championné bezaka ba jumeau. Mais so ki moko kotimi sous etika la ka bimarate. Nzamba salango e ko yasko yango ko pesa vitamine. Et ko pesa protéine na mwasi. Ya mona mwasi kaka soka bani ko liaye. Oka sime komi munene. Parce que eloko comme ça sime za maywana. Mais tango ezobi mayo, ça veut dire mwasi pe ana esprit ba marée de nuit. Basi mingo sema se bimaka, ba na esprit ba marée de nuit. So landele bien. Au moins na basi so mona ba excuser ngam so ba za mai. Vous comprenez? Donc cela veut dire que il faut lucade délivrance pour ko bimate. Nzamba sale kota pour ekomisa mwasi munene. Donc c'est ça. Voilà, bandeko émission Isaiah Bana Mikete, totalement dans Mikolo parce que c'est une émission vraiment sans tabou. Quelque part on parle de choses un peu sensuelles pour les enfants. Alors Motonan Nzambe, tobe tonan di solo italipé basi parce que naïbi histoire mo ndeko nanga pe mususu se plaindra souvent mobile na ya zo rien nzela anus. Conséquence ni ezali naïbi te est-ce que ça permis mobile ipé ce qui a sepeli koza mwasi na ya bali na mbongo na nzela ya nuit stopé moi ça na période à mabe akoyi ko sa ila nzela wana pona entre temps moi ça zonga ndenge normal azonga la nzela na yi normal. D'abord de un ba loge ba sataniste balinga ko coucher basi mingi soki mwasi azana ba période balinga ko coucher basi mingi so azana ba période parce que au moni règle ya mwasi ezalaka na élément vibratoire o to loge basalelaka ba so mona so moi ça comme na période ba na pour ça soit linge na ye on a pesi maman conseil bino bato bolinga ko boaka na ba poubelle ozui linge na yo o sali ba période o boaki na poubelle mais bato a poubelle wa bazo zwango mingi ba sataniste azui ba linge wana a memi que te que la papa mo ya loge papa na soka azui yango a salon ba incantation à partir ya règle na yo akoki ko bele la bana nonyo so bota na vie yango mona basi mususu moni accompagnera tes règles comment ko sauter règles comment difficile au moins à quoi régler 2 jours soit à régler 1 jour ou bien à bêter 3 mois 4 mois régler bimaté donc automatiquement bana na yo nyonso ba contrôler bango et jusqu'à ce que ba kangio pe règle et ça na basi mususu ba holanda ngande bazana donc accompagner na vite alongola ne pe bazemité mais règle kangama na vie. So talibé eza ba linge ba bokaka papa monde ténèbres eza buzoba donc ba linge wana ba règle wana parce que tant que scientiste abimina mwasi pendant ba période na ye il a tenté d'utiliser ces règles na kati ya bible zolo ba kutu soki mwasi komi na règle ba banda ko zo mwasi ba tie hors la ville parce que azan état impire ba ko simbete ko bimana mwasi eza na règle ezali otobenga sacrilège et ko sala matin sikoyo tozongi na baba na baso balingaka babima na bango par Nice. Eza le seul péché oyo Nzambe atindela 2 anges baya Gabriel na Michael bakende na ville ya Sodome na Gomorrhe po baboma bango parce que eza eloko oyo Nzambe atikala jamais ko aimer yango ko bimana mwasi na nzela ya sima ezali esprit moko terrible oyo esalaki na temps ya Lot lelo esprit wana Yesu azolo ba ko se manifester dans le temps de la fin lelo zomona o to bengaka phénomène sodomie soko moni mwasi alingi ba sodomie donc ba meme na kata sodomie mwasi wana aza possédé na ba démon. OK. Parce que Bible zolo ba changer l'usage naturel
ba changer l'usage naturel. Donc le lozomona mwasi aboyi aza satisfait na sima. OK, sima basala ngo pona nini? Po ebimisaka salité o nyo stoliaka. Mais bango bazo servir pour un rapport sexuel. Ça veut dire il est possédé par un esprit de sodomie. Or, il y a la reine, il y a un démon, il y a une déesse au Ajiraka sexualité par Nice. Démon na to le prochainement na émission. Yango moni bandeko mingi lelo somona homosexualité koti. Pourquoi homosexualité koti? Parce que mobile na mobile so balingani bangonde mibali. Ba ça rapport sexuel ndeni par Nice. Donc homosexualité koti parce que eza na draine wana na pustaka batuba bimana basi à travers na Nice. Soko moni mobile no mwana mwasi abimaka nayo à travers Nice. Yeba que il est capable aussi ya ko bimana muninga ne mobile par Nice. Okay. Donc c'est un mauvais esprit. Mais si bato oyo ba kutani na likambo wana aza marié topé mobali na ye asinga kaye souvent. Yo conseiller bango nini? Bon, bandeko oyo basi yo bakutana na kawana ou bien mobali na asinga ka souvent okutana na kawana na pesi yo conseil il suffit libale ekufa komeka yango te. Komeka yango te eza mabe makasi benga prophète Ézéchiel to sambela pona yo afin que ça délivrer na yango. Voilà, nabani tomo kena suka bako sa biso signe les ai juste to betali solo Jonathan Mukadi fongolanga na mona na tala kaka problème toni Jonathan Mukadi fongolanga bane wala ni lelo ai plus to le bela thème wana parce que bo bengi moi mingi bo tuni biso prophète Ézéchiel a mekampe ko ça éclaircissement sur ces points yango to sai moi émission mo poussé il y a 25 minutes pour être tout le bela yango moto nzambe conseil nini to pe mot de la fin ko ko ba pona émission à lelo et puis numéro de téléphone mot de la fin zaka ke babenganga na plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404 bobenga prophète Ézéchiel na koyamba bino pito kosunga bino vraiment na yambara na ngai ba continue toujours kobenga je suis là pour eux et mot de la fin zaka ke boze la deuxième partie il y a émission aussi la masturbation to continuer peut to le blessi masturbation ya basi pourquoi basi ba ça la masturbation to lo bela yango donc tout ça on va parler c'est lesbianisme le comme moi si bazo que baba msu ba comme ko sumba batio ba ça la rapport sur to lo bela yango. Mesdames, Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci à Jonathan Mukadi pour cette belle réalisation. Merci à nos sponsors, Prophète Ézéchiel. Merci à tout le monde. Merci Nabatutu, Basutenaka, Chebiso Télévision, chaîne Oeko Kani Nayo. Bomoni Toana Nature, Nabani désormais, semaine Otozo Banda. Togosa la Bongo, plateau spécial pour la Chebiso Télévision. Mais Bamisus Bebalingara Nature, Bamona Kinshasa, Bamona Congo, Nengezalaka. Voilà, mais merci Mingina Chala Mama, merci Nalidi Mukadi, merci na maman Daniela Ikombolo. On se retrouve prochainement. Bye bye.